Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora bisika nyoso partout bozwami pona kolanda magazine bonda ekolo oye pesa kabino ba information ya kitoko e kambami epai ya yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo boye bake Félix Tshisekedi liboso ya président ya Suisse apesaki ba raison na ye ya kobo ya ko dialoguer ye na ba groupe ya ba rebelle tolanda reportage ya Alain Dewa. Mwana ya Congo esengeli toyebake likambo oyo etali sécurité ya mboka eza concerné biso nyonso. Comportement ya ba rebelle ya M23 baza kosala tellement que ezali lisanga ya ba Rwandais na makanisi ya mabe pour la Congo ba jure que il faut kaka basala dialogue direct na Kinshasa soki ezate bakotika mandoki te. Wana eza kosakana na peuple congolais parce que mboka oyo esengi kimia ezala partout tellement que bayoki décision oyo mokonzi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi alobaki liboso ya visiteur na ye ale bercer président ya confédération suisse na Kinshasa que jamais akosala dialogue politique na ba groupes armés epesi bango bulu yeke po makanisi na bango ezalaki toujours ya kokota na pouvoir na ndenge ya mandoki. Président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi apesi ba raison ya koboya et surtout que ayebi bakanisi na bango ezalaka ya koprofite na ba situation ya boye koprofite ya kosala infiltration na sima ya dialogue po mikolo ekoya babanda kosala ba revendication ya mabe. Donc ba dialogue ya ba groupes armés ekozala lisusu te awa na Congo. Bino ba rebelle ya M23 bolongola makanisi ya kosenga dialogue po ekoma lokola culture ya kosima mandoki ko créer insécurité pe kosenga dialogue po ba considérer yo comportement oyo ekutani na vrai congolais oyo andimi ko se sacrifier pour République démocratique du Congo ezwa kimia awa to kosenga kaka na ba congolais tozala ini sima ya mokozi ya mboka pe sima ya FRDC totika ba divergence politique na biso pour te sauver République démocratique du Congo. Biso tobetika mbonda. Président ya Suisse Alain Berset akutanaki ye na ba députés nationaux na ba sénateur awana Kinshasa paye azali ko souhaiter que kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo tolanda reportage o na bokebi nyonso. Président ya Suisse Alain Berset a exprimé ki mokolo ya jeudi 13 avril veille ya komona région ya est ya République démocratique du Congo et comme na kimia. Président ya Confédération helvétique a s'exprimé ki au cours ya séance académique ensemble yena ba députés nationaux pe ba sénateur awana Kinshasa. Ba président ya deux chambres ya parlement ba rappelé ki contribution ya Suisse na concert ya ba nation. Ba sollicité ki pe implication ya Confédération helvétique pour un retour ya kimia na République démocratique du Congo. Pour na Alain Berset, retour oyo ya kimia esengeli eleka na meilleure adaptation ya mandat ya MONUSCO na ba réalité oyo ezali sur le terrain. Na simanaye ko évoquer guerre ya parti ya Est na RDC pe ba conséquences dramatiques. Président ya Sénat Modeste Bahati asengaki que rapport oyo eza ko impliquer Rwanda na agression ya RDC à travers ba M23 ezala examiné. Alain Berset a affirmé que akokende na Goma pe na Bukavu pona kokende komona ye moko personnellement situation sécuritaire na parti oya est ya République démocratique du Congo. Président ya Suisse a clôturé ki séance académique na ye na visite ya ba salle ya plénière ya ba deux chambres ya parlement. Na titre ya rappel, président ya Suisse Alain Berset a komaki na Kinshasa depuis mokolo ya mercredi 12 avril pour la première visite na ye na République démocratique du Congo. Yango biso awa to betisi kambunda. Lisanga ya Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Delice Sanga, Matata Mponyo et Salineti Kaka bloc ya opposition pour na ba élection ya 2023 contre Union Sacrée. Tout l'andalishusu reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boye bake oyo akola la pongi na mvula oyo na makambu etali politique ya mboka ye bake okotika la kiliba po seni aza déterminé
ya ko-organiser ba élection na décembre 2023 kaka ndenge constitution mboka eza koloba. Ba oyo nyonso toyebi ke baza déclaré ba candidat président de la République démocratique du Congo lors ya ba prochaines élections oyo eza prévu na décembre lokola mwana mboka Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Denis Sesanga pe Matita Ponyo ba créé bloc commun ya opposition et monani lokola neti forme moko ya sika ya coalition ya opposition pona ko affronter Félix Tshisekedi na famille politique na ye ya Union Sacrée pona ko bareye azwa deuxième mandat te. Ba acteur wana ya makasi baza déjà na Lubumbashi pona ko solola pe toyebi ke na suka nango déclaration moko ekosala masir ba sujet oyo babongisi na réunion ya bango kosangana na bango etiki Adolphe Muzito Kidiba te et surtout ke aza na guerre na Martin Fayulu na Lamuka selon ye aza ko estimer ke bloc wana eza groupe ya batu oyo bazanga programme bazanga projet de société donc baza ko lukande ko bungisa peuple congolais d'ailleurs akoki kosala na bango te pona likambo o etel FCC mwana mboka Muzitu abengi yango ensemble vide na misiki ya fourmi toyebi ke bakosolola makambo ebele net sécurité pe ya élection sans oublier masolo ya loi Chani oyo des pères et des mères et surtout que yango nde mingi baza kokanisa ke elobeli mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe biso mbonda ekolo tobetisika mbonda. Gouvernement a évoqué front judiciaire contre Laura Kunda Batware na ba criminel nyonso oyo bazali identifié na ba violence ya est bakozala bango nyonso poursuivi tolanda commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boye bake likambo oyo etali ba désordre na Est République démocratique du Congo gouvernement azwi makalisi ya ko activer front judiciaire pona kolite contre ba violence ya Est selon mwana mboka Patrick Muyaya alobi boye bako se focaliser na ba jour eza koya pour la justice soki tolingi ba répétition ya ba conflit Est et sila il faut ba sanction ezala makasi surtout mingi na likambo oyo etali ba rebelle ya M23 atangi kombo lokola ya Bosco Tangada oyo azala CPI pe na bandeko na misusu kuna bakanga bango po na likambo oyo etali crime oyo basalaka na Kivu kuna na bamvula oyo elekalaki pe lisusu ya mwana mboka Laurent Kunda Batware ya Gilles Mutebuchi Sulutani Makenga na ba criminel ya ndenge na ndenge oyo baza déjà identifié et sengeli justice alandela bango po ba répondre na ba acte na bango abakisi ke tour oyo soki tolingi tokende malamu esengeli tosala cadre moko ya front judiciaire oyo ekosala ke bandoki wana bayeba ko répondre na ba acte oyo basala selon mwana mboka Patrick Muyaya alobi ke officiellement mwana mboka Laurent Kunda Batware aza kuna asigné na résidence ya Kigali ba appele ba congolais esalama ndenge na ndenge po baluka bazongise awa na RDC merci lelo ekenda kaka sans suite boye. Le 26 mars 2010 la Cour suprême ya Rwanda edesidaki kokanga mwana mboka Laurent Kunda pe ba juge na tribunal militaire ya Rwanda mais depuis wana ti lelo makambo ya détenu yango ekenda kaka boye yango batuli ba question est-ce que akoma libre est-ce que vraiment azalaka na kati ya boloko pour lelo 10 ans eleki sans suite kaka boye yango situation oyo senga vraiment que justice ameka kolandela likambo ya Laurent Kunda Batware o azala Rwanda ebongo pona Gilles Mutebuchi ancien commandant militaire régional adjoint ya 10e région militaire ya FRDC ye azaki destitué pour la indiscipline en avril 2004 akangamaki na ba autorité rwandaise kaka na décembre 2017 po azalaki koluka kokima à contre la frontière RDC akufaka sande toyokaka sango kula ya Kigali le 9 mai 1914 selon ba donné oyo ya Nations Unies ba chef de guerre nyonso oyo totangi baza sanctionné selon Nations Unies yango biso monda ekolo tokopesa kaka makasi ya gouvernement aye bakosangana na justice congolaise balandela bato oyo réellement pour permettre que ba victime ba trouver ba réponse ya balam par rapport à justice oyo bazali koluka biso. Cardinal Fridolin Ambongo a qualifié ba initiateur ya loi des pères et des mères loko la ba petit sorcier na omeli na ye ya dimanche tolanda elema ya Alain Dewa. Alain Dewa. Ya biso. 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 Ya biso
yango wana nalobaki awa likambo ya projet ya mobeko balingi babimisa kuna na assemblée nationale etangemi projet de congolité ata bango balobaka congolité te bapesaka kombo ya moto kuna biso toyebi te ezali projet de congolité pe congolité wana esila kobebisa ekolo ya Côte d'Ivoire. Ndeko ya Congo, likambo ya proposition ya loi sur la nationalité oyo ya des pères et des mères ezakaka kobeta mbonda na ndenge moko ya makasi kutu ekotiti epai ya cardinal Fridolin Ambongo oyo aza ko qualifié mwana mboka Noël Tchani pe na député Singi Pululu lokola bandoki ya mike ekomi kosala pasi ya kodistingue mwana mboka Fridolin Ambongo soki pe azali acteur politique soki pe pasteur Tope berger à église catholique. Na omeli na ye ya dimanche, archevêque métropolitain à Kinshasa, azako qualifié projet à loi Oyo, ezako sala verrouillage na ba poste ya souveraineté po ezala kaka ya ba congolais, Oyo ba botami des pères et des mères congolais ke ezali initiative moko ya ba petit sorcier ya batu oyo baza koyekola kindoki motuna eza monduki te alobeli yango vraiment na banani biso toyebi ke alobeli yango na Noël Tchani pe na Singi Pululu nzoka soki tolandeli proposition ya loana tokomona ke bandeko oyo mibale donc Singi Pululu pe na Noël Tchani baza na badroit na bango etant que ba citoyen du pays en plus ezala ngo pe proposition ya loi oyo bango bamoni ke eza utile ya koposate yango na Assemblée nationale pour le débat ya makanisi. Toza komona agitation oyo ekomi même epai ya cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce que Congo ekomi mabele oyo mutu nyonso aza na droit ya kozwa ba charge ya likolo ya l'État? Te yango nde ezali makasi ya loi ya Tchani. Il faut qu'on verrouille ba fonction souveraineté. Soki ba démarche ya mwana mboka Noël Tchani pe député Singi Pululu eza malamu totikela ba député na parlement bakata likambo yango. Ekozala soni na tata cardinal Fridolin Ambongo na ndenge obengi bango bandoki ya mike soki ba député ba voter loi yango po okosika kala miso na yo ya kolela. Tobatela bisika ya makasi o esili mboka ya Congo po ezala mboka mosusu te autre ko yefana kitoko lokola République démocratique du Congo yango nde mabele bakoko batikela biso mbonda ekolo bakali d'actualité tobetika mbonda pe totiki dossier oyo na Assemblée nationale kuna ba député bango moko nde bayeba kokata likambo yango. Tokende kuna na est ba notable ya ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo na Masisi bazali kosenga na seni ayeba na organiser opération ya identification pe ya enrôlement ya ba électeurs kuna na ba province na bango tolanda élément o na bokebi nyonso. Ba notable ya ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo na Masisi na province ya Nord Kivu basanganaki mokolo ya jeudi 13 avril na Goma basengaki na commission électorale nationale indépendante seni na Mukuse pe na gouvernement ba organiser ba opération ya identification pe ya enrôlement ya ba électeurs na ba entité na bango oyo ezali affecté na guerre. Moko ya ba notable ya Rutshuru Obsabini asengaki na seni a organiser identification pe enrôlement ya ba électeurs na ba territoire oyo ezali touché na ba conflits armés. Esukaki wana te ba notable ya Rutshuru, Masisi pe Nyiragongo basanganaki pe pona ko réfléchir sur situation sécuritaire, humanitaire pe économique ya ba territoire oyo ezali ko vivre na insécurité suite ya guerre ya ba M23. Na yango tokosenga kaka na seni ayeba na kotala likambo oyo malamu parce que ba victime oyo bazali ba congolais pe bazali na droit ya kozwa carte d'électeur lokola ba congolais nyonso pour que et permettre bango pe ba pona mutu oyo bango moko balingi na maponami oyo ya 2023 yango biso awa to betisi kambunda ko voyager partout na mikili ya poto et koma kitoko pour quick travel visa akanga masolo. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo
onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye mpo na kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke. Passeport, vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi? Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Oya yebike aza vrai leader, aza na ba vision ya kitoko pona kokolisa mboka oyo ya Congo, aya ko présenter ba vision na ye a na magazine Bonda Ekolo. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais, surtout à la ville province ya Kinshasa. Toluka mingi kotalaka likambo o etali développement yango. Magazine Bonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporter po baye ba kobimisa vision la bango ba kinwa baye nini bazali ko kanisa la kati ba vision la bango botala bino moko to message koyamba batu na ba biro na biso na plateau na biso po moto na moto apesa ka vision na yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Bonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili bayo ba confirmer que oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alendewa pe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa vision na population emona yango bona na somo eloko oyo eza petit peuple de etumba nzoko kama matiti ne mona rapasi matiti ne mona rapasi na etumba nzoko. Donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre na question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo central ba yokana bazala bomoko
na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elalaka nzela moko elamukaka pe nzela moko que y a des problèmes moraux parce que y a ba punition punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moko ba 4 générations avant y parce que c'est 4 générations eux ont puni c'est là ba rester tout ma solo mais ce que comment est-ce que Moutou Azali puni pendant les 4 générations là yo ont délivré avec quel pouvoir yango na otolo ba papa deyo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka o mona o azo solano azachi contact ba cette Moutou oui parce que tant yo zana problème yo pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre o ya yo ndenge kaka bozali komonda wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo na commune ya Kimbanteke plus précisément na wenze ya Maboso population ezolela parce que érosion kuna eye mabe makasi Wilfried Samba na reportage ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botunanga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya Maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botunanga wenze oyo kenda wapi érosion o bozo komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu bourgmestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nanu likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino boyoka ndenge babetisi Mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esi la kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezalite alors yango wana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti baba na epai ba papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekweyi et puis ça fait déjà longtemps ezalite ke ya lobi kuna mais e banda kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango sikoyo biso batu totikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke babourgmestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que taberozo oyo esalama esengeli barapport mais bourgmestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika Mbonda timoli bamabulo oyo po encadre nga memoire ezakaka te na sport boyebaki eza possible CHAN 2024 ebetama na Congo Kinshasa pe na Congo Brazzaville tolanda reportage oyo ndeko ya Congo boyebaki depuis les journalistes sportifs ya makasi ya mboka oyo mwana mboka Claude François Kabulo azili bonga ya kozala ministre des sports et loisirs boyeba pe bondimake avec confiance makambo ekotambola kitoko kaka ndenge ba Congolais balingaka déjà pour Malebo donc Congo Kinshasa pe Congo Brazzaville bakoki koyamba championnat d'Afrique des Nations projet wana ezalaki déjà déposé na CAF
depuis mardi 11 avril. Tellement qu'il y a le numéro 1 ya sport ya RDC, mwana mboka François Kabulo Azakuna, Asolola Kimingi, na Véron Mosengo, secrétaire général ya CAF, na Bamakambu Ebele ya corrélation football, pour l'organisation conjointe ya CHAN 2024, la République démocratique du Congo, pour la Congo-Brazzaville. Ndenge Bayambaka, 11e jeu africaine, na 2015, boye baki République du Congo, azana avantage ya organiser ba démarche wana. Te rappeler que gouvernement congolais à Brazzaville, babimisaka 50 millions d'euros pour la construction de infrastructures sportives. Ça dit la bango ya Kintele, et ça 60 000 places. Ça dit Alphonse Massamba Deba, 33 000 places. Ça dit Denis Sassou Nguesso Kuna na Dolizi, 20 000 places. Pe ba infrastructures et tongama, babongisaki yango kitoko. Kaka pona kolekisa événement wana munene na 2015 eleka kitoko kaka ndenge tomonaka yango esali ke bazala ba allié influent ya organisation ya CHAN o ya 2024. Awa boye bake avec stade de martyrs 80 000 places, Tata Raphaël 50 000 places pour bazako bongisa yango avec impact na idéologie. Stade ya tout puissant Mazembe 18 500 places pe Kalate et Kokoma na 50 000 places. Stade Joseph Kabila 22 000 places, mais Ezat Kosenga, moi ba travaux et sale ma po et bonga et comme kitoko kaka ndenge ezalaka. République démocratique du Congo aza capable ya ko organiser phase finale ya compétition wana ya CHAN avec impact na idéologie. Awa to Kosenga kaka toyeba kotia makambo na sérieux po nyonso eleka pepele yango biso monda ekolo tobetisika mbonda. Rubrique Nabino Bolingaka mingi pona nini boye avec Wilfried Samba. Nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Mbote ndeko. Mbote pas journaliste. Ngai Wilfried Samba, cameraman magazine Bonda Ekolo. Ngai pe ndeko die kibai. Rubrique na biso ya magazine pona nini boye. Yango tozolobela lelo pona nini boye. Ba policier bakoma kokanga par-ci par-là na ba air oyo esengi te. Pona nini boye. Pona nini boye biso pena awa na milieu ya quartier Lwebo na commune Kimbantseke tolembi la police kokanga air nyonso moyezati. Boye na lobi boye epesi likambo opasi. Totikani na bana isute bana bakomokima awa kovana bakomokovana bakomini misusu. Awa ekomi 5 4 basoda bayiko kale awa. Bana bakomokanga na bana ba minere. Biso yebi soda azali pona biso peuple. Mais soda tika so pona biso peuple da comme siko ennemi ya biso ba peuple. Ekomi kokanga na batata. Tata oyo azana bana zana suka pe bazo bete bambata koniata ye. Bon est-ce que soko kange mutu? Le big au quand on va nous mettre ailleurs. Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri Jesse Jemba abeteli biso lisolo nini Igrid Mateta. Toyebi ke infraction zalaka atasuki mutu ayibi abundi mais il faut koyeba modèle nini ya kokangaka mutu mais oyo tozomona mikopa de reçoit policier tokoma kokama même yema ko devient nduka ata bakangaki ye ezalaka boyete mais asali nini abominani venduka po bakuma ye na modèle ya boye pas normal ça yango babundaki te sirmaka kamakambo ya policier po ve alobaka trop bakote wana mwangonga moke boye venduka zoya batiki ye affaire ya grave te kaka contre-temps ya kofuta nyongo ya sœur moko bon c'est tout hein kaka pona nyongo kokumba moto na modèle ya boye tosengi na banoko na biso ya ba policier mwa botosi pe ezalaka likambo ya ba arrestation awa la kati ya ville ya Kinshasa epa bandeko na biso ba policier tokoma kokamwa tokoma kobituna yango état de droit ezalaka te na kati ya Kinshasa to na kati ya République démocratique du Congo ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka boye bakosila ba policier na biso na ba formation po baye ba façon ya kokangaka bato kokumbaka mutu beleso azali parent azali koko azana bana esalaka soni mingi ya boye tobeti kaka mbunda
tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Mbonda Ekolo oyo ezali magazine d'actualité et puis ça kabino ba information ya kitoko. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel et ko sala biso kitoko makasi. Bobenga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino pour que bolekisa ba page rose na bino ba spot publicitaire topé ba événement ya ba mariage topé ya ndenge na ndenge ba cérémonie nyonso bobenga biso toko saila bino reportage moko ya malonga ngana bino tokuta na mbala ya sima soki yeso kozonga te na sima ya caméra za Wilfried Samba na réalisation Igrid Mateta pe Alain Dewa oyaza DG ya magazine Mbonda Ekolo ye mutasimbaki édition ya mokolo ya lelo. Bye bye.